Shalom, shalom peuple de Dieu, au bozolanda biso, na ngongo yo. Tozolanda no nzembo ya papa na biso, ale moloto, moto, nzamba kita moto. Ezikisa misala nyoso ya satana na mboka. Loboko na Yahweh, en tout cas, topesi bino suba shalom. Na plateau na ngai na za na présence na papa na biso auti Irlande et puis toza na maman na biso Lili. Vraiment shalom papa Landu. Shalom mama Bena, ezali sengo makasi po nanga koya lisusu na breaking news. OK, shalom ma Lili. Shalom maman. Vraiment toza ensemble awa na émission na biso tolobi on l'appellera femme. On l'appellera femme, mais elle est émission moko socio-culturelle, éducative, où elle allait révolutionner ba maman, pour aider ba maman. Alors, tout ça, la présence, c'est papa Nabiso Land, où elle a fait moko, où elle allait présenter ba émission, elle allait journaliste, on a fait moko, on a présentatrice, on a présenté ba émission. Alors, il y a un vraiment, il y a une bosso na bino, pour la colocation, pour révolutionner bino, les sous ba maman. Alors, il y a un mutu na likambo ya lelo. Tolingi tolobela vraiment na makambo oyo eza koleka na mboka na biso pe na communauté na biso. Yango ba mama nanga partout oyo boza kolanda toye liboso na bino soki bokoyi kolanda biso na YouTube Didier Forme Amalata Kala et puis soki bokoyi kolanda biso lisusu na site na biso tolobi www.sentinelerdcongo.com na rappeler sentinelerdcongo.com et puis beaucoup landa biso pe na Congo Sakola eza émission oyo tozo sala ensemble na papa Landu. Alors papa Landu na pesi parole. Oui, merci beaucoup maman Bena. Il est vrai que ndenge na ko préciser que les autres allez en direct ya Mongaliema la breaking news et pas à Malata Kala. Donc breaking news on l'appellera femme, le dans la Congo Sakola T, mais bien que émission Oyo et que le Congo Sakola na www.congosakola.com. Vraiment ndenge kaka olobi ba mama binomde sur boteli makamo se télémaka. Donc sur ba mama ya Angleterre, ba mama ya France, ba mama ya Irlande, ba mama ya Belgique, ba mama ya États-Unis d'Amérique botelemi kuna oh bazali ko occuper mboka na biso bako lenga ndenge bato ba kufa na mboka na biso bato bakufa ka mikolo nyonso na mboka na biso to compter plus de 12 millions de morts mais ba image o euti ko tambula na ba internet et partout même na Kinshasa kuna ba uti ko découvrir ba cadavre na maluku solo komaki bato bakomi ko luka solo ezo utawa pe pe ko découvrir que plus de 450 personnes na kati ya libulu moko basakisi bango baentasé bango donc oyo penza e bouleversé na ngo su koleka pour to bakufa ka liboso yango vraiment bino ba mama tant bozomona ndenge wana vraiment il faut ya on a le qu'il faut tout téléma donc ya wana papa au moins na ebisi ba maman qui tozo sala analyse na kati émission on appellera quand to sala ba analyse alors maman Lili na personne nos paroles soko ko sala analyse na ona makambo ezoleka talaka surtout ba réalité to mona ba bibembe po ezali média so bokoti na ba Facebook en tout cas ba tout nyonso bazana ba image wana bibembe lali lokola saki ya fufu soko ko wi ko pesa point de vue no poto ni to télémisa ba maman na o ezoleka na vraiment. En tout cas, merci Ningo Pesanga Maloba, Maman Bena. Maman Bena, ça pas fait mingi. Eza pase pe mingi komona bibeme na mboka na biso ya Congo bana na biso baleki batata mibali na biso ndenge balali nde mwana bandeko na ngai ya basi eza kaka te moto oyo botami na inde ya ndeko na yo ba o balali bibeme wana nde bandeko ya biso bazoboma bakongole lokola bani ya Mama Bena ngata mona mona ka ona yebi te soki yo lala kipongi na yebi te soki biso ba mama tozwa minduki totelemisa likolo ya Bible obia tosala nini ba mama tokosambela ti lobi nzamba kokita tasala intervention Congo biso moko fo totelema ba mama ngonge beleni moma yango oyo totelema tomisakrifie mpona mboka na biso trop c'est trop et puis eloko bazotya zoba ya ye mende alobake bana wana bakufe na bawuti na mama yembo bao bazangaki baparent bao bazangaki bato okunda bango ok faux c'est faux baétudia oyo babomaki butu batabisi bibeme wana mpo bapesa biso bakongole lisusu somo ya kotelema te ya kokunda te mpo na mboka na biso tolobi
enough. Ok, enough is enough. Merci ma Lili, tozo continuer l'analyse kaka na papa Landu. Siko papa Landu na ebité. Biso toza ba maman, oza pe ko sunga biso etake moko zali mubali na yebité. Ba konzi na biso baza na parlement. Tango bazomona ba makambo, bazolo banini et na yebité ba saki ya bibembo elali. Est-ce que le droit de l'homme bakozwango au sérieux pour na yebi bokonzi mboka soki ke bokonzi ezali ebatelaka peuple na ye bongo sikoyo oya biso tozali subjectif bakangi biso na yebi te sikoyo ba parlementaire na mboka bazosala nini. Maman la biso bena merci na kopesanga lisusu parole tolobaka mboka na biso Congo eyali sous occupation donc bato bazali kodirige mboka na biso bazali bato balingaka Congo te à part barwandais toyebi baruberwa bakabila ye moko tous ces gens là baza barwandais baza baye mpona kooccupe biso mais baza bacomplice oyo tobenga bakolabo bato oyo tozangi nkombo babosha baministre intérieur bamende tous ces gens là oyo babetelaka kabila maboko bale bakolabo donc tokoki kosatendre na eloko moko ya malamu na bato wana te kolabo alingi mboka na ye te ntango bazoboma congolais ye azosepela kutu congolais akufa na ye donc ce n'est pas vraiment la peine ya kotanga susu bato wana ngai natanga bato wana te parce que tokoki kozela eloko moko ya malamu na bato wana te bango baye kolia na monguna baye kolia na moyini ya Congo donc mpona bango ngai nazelaka eloko moko te bamama bino moko bozolanda tokoki kosatendre na eloko moko te na bato oyo baza na baparlement wana bino moko boza na mboka baétudiante bozomona makambo ndenge ezoleka bibembe ezotiola na mai ya njili bibembe wana bato ebele bazoloba balobi ezaki le 17 la date ya le 17 le 19 makambo wana ntango babomaki bake kobwaka na bamai babwaki epuis bakosaki ke ezalaki 24 ye mende alobaki ke 24 personnes ka bakufaki mais lelo nga naza kolobela mino comme servante de Dieu bible ezoyebisa biso elobi ke oyo nyonso ebatama ekobanda kobima libanda mais pourquoi kokosa ntina niveau oyo ebino mpe bamosusu bapepe na biso boza kuna na Kinshasa omona bakoyebisa bino bope bondimi neti baétudia mosusu babengi basololi na mama Lili balobi okutu bibembe wana eza bato oyo bazalaki na mama yemu wana baexplike bato baza na mboka on a mboka kuna technologie bayeba yango te mais biso tozwaka bainformation mbango ke bango siko na place wana papa tokoki kosala ndenge nini mpo bainfiltre si bakoti toyebi ke bakolabo bakoti mais siko tosala nini banalise kaka tozokosala po ezosala pasi mpe mawa monguna soki na mboka po aoccupe mboka na yo akosala nyonso tu yo oza déjà sous informé yango moni na mboka wana bazokanga bamessage ba SMS eleka lisusu te donc ti lelo accès à internet na mboka wana ezali te fibre optique balobaki ekota na mboka wana mais gouvernement oyo ya occupation azosala nyonso tu mpo nini congolais azala na accès na information te bachaîne ya télévision mingi baradio mingi oyo ezaliki elobaka makambo mpe beaucoup plus clair bakangakanga yango esalaka lisusu te donc cela veut dire wana ezali basystème bastratégie oyo monguna ayaka nango ndenge balobi étudiante wana alobaki ke bato bakuti mama yemo non parce qu'il y a des sous informés mais à part sous informés monguna tanga ye abomi école ntango monguna abomi école mpo nini mwana moyen atanga malamu ya te soki otangi malamu te moyen mpe ocomprendre malamu eza te moyen mpe odécouvrir malamu eza te yango moi na mboka na biso lelo moto azwi diplôme d'état moto azwi licence na université mais soki ovandi na yo sololi na yo ozonga auti na école gardienne do atanga te neti atanga te parce que oyo nyonso ezali ke mpo moto atanga yango wana occupant ayi koboma na mboka donc eza pasi mpe mawa mais tokolemba te mama Lili yo koloba nini na place oyo parce que bebele bazoyela biso oyo baélection premier tour tolekaki élection esimbi te deuxième tour élection alo mama Lili ozolandanga siko de premier tour tozwi te deuxième tour tozwi te est-ce que bamama place bino bozali vomata bamama na biso na gambela bazonyokoma koteka bafufu bamatembele banini est-ce que boza kondima ke élection ya misato nde biso tokozwa en tout cas mama na nga merci kokenga maloba kosala élection na mboka oyo eza okipe ezalaka te toza susu na kati élection te toza na likambo ke fo tosalaka coup d'état mpo torécupere mboka na biso parce que mboka na biso bozobeleki bamikonzi oyo nyonso totyelaki bango motema na mboka na biso eza na moko te oyo ayokaki mawa peuple congolais tala lelo nde babomi tala lelo makambo bazosala bamama bana tosi tolembi makambo élection na mboka toboyi pasa mboka eza okipe mboka na biso eza okipe po bafongola matoi bakomprendre likambo ya okipe osoki ezoloba nini il faut pouvoir balembola bango likambo oyo ya occupation ya mboka eza nini mosusu bazokomprendre yango te ok donc bazokomprendre yango te tozosala toujours banalise papa Landu
pour tout luka pour communiquer peuple parce que communication exacte ce qu'on attend parce que 2016 c'est encore possible dans le domaine nyonso et c'est na biso toi na diaspora tout ça là quand même message continue de la bande collaboration bazana kishasa ba étudiant continue de la bango ba message continue de la message qui en tout cas moment pour se préparer yango oyo pour tous la question likambo kwei tout pour monguna se akoti na ndenge nyonso mpona koluka biso kaka aboma biso azoboma mpe azoboma alors ta yango oyo ozomona mpo neti mama lila oyo tolobaki efo coup d'état naza kopambola nano papa na biso fanfa aza na Londres nalandaki bainformation na ye na kati ya nalandi maloba na ye alobi ke na temps oyo neti ba coup d'état Brazzaville aza contre biso lelo tokoki kozwa meme porte akokota te Angola aza contre biso to basombi bango donc porte oyo tokoki kolekela atake tolbi lekela eza te sikoyo tozomona te il faut ezosenga biso toujours révolution bamama na nga mpe peuple congolaise bisika bozwami nayebi te papa bamama soki botelemi makambo ebongaka na ndako tomonaka soki mama atelemi ndako wana ekotambola kitoko bana bakolia kitoko makambo soki kozala kitoko na kati ya ndako wana bato bakozala sante kitoko do bamama vraiment ndenge bozali neti bino na UK nde nazoka mama lili azoloba bazali mama osa telema mama Irlande mpe po obwakela mpe mama oui na Irlande bamama baza kuna mama Jolie Dibenzi aza kuna mama Rita Bamba bozokoyoka nde mama bena alobi awa même awa na UK nayebi mama Kabibi Yombe botelema soki bino botelemi mboka Congo ekolonga sous occupation vraiment même ba discussion na communauté tala ete makambo na remercier mama so moko otola koloba na piqué ya Ebola TV mama wana azalaki po piqué bakei vraiment mobilisation ezalaki vraiment te faut pas mobiliser tous les 4 écoles parce que ezosala biso pasi ke bato oyo biso tozondima te na mboka oyo bato mo balembongo baya mpona koba kolasi ye moko mama namonaki na piqué oyo basalaki mama nazoloba kitoko atiki bana na ye mpona pasi ya mboka tala bibembe ndenge elai lokola basaki ya fufu mais tolemba te mama benaloba yo telemi na Manchester kolemba te mama lili loka aza na Londres kuna bolemba te bocontinue komobiliser kosensibiliser atoza yo moko oke na porte ya baeglise oyo bamama bazaka mingi badimanche wana otelemi liboso ya porte église wana nakama baliflete na yo soki ezali même kaka koloba na monoko suivi kokanga ta mama moko ta mibale mama atala bino bozwa dimanche na église eza malamu mais tala mboka na biso ndenge ezokende on sait jamais ta koza badiscours moko bamama mosusu na bayoki te mais soki bino botelemi soki azoyoka ngo na monoko na yo mwasi peut-être kopesa ye makasi mpe force ya comprendre makambo mosusu donc ngai eloko nakoyeba na bino mama bolemba te bino ata bozali moke oyo se botelemi bocontinue mpe boinfluence bamama mosusu oyo batikali vraiment tocontinue bandeko na biso toza kotelemisa bino kaka tolongola baconflit ezanga ntina intérieur baconflit moko ya pamba toluka intérêt ya mboka na biso mabele na biso sikoyo papa tozosalaka baanalyse mpe mama lili mena neti bato bazoya oyo baélection po bato wana mpe bazoloba bien bato mosusu meme bible ezolobi satan ayebi bible eza na bato mosusu mpe baza na mayele ya serpent akoki koloba bolokola moto azobundela mboka na moment biso bato ya diaspora tokoki kosala te ke toluki mutu oyo esengeli mpona na nini te mpona poser candidature te mais mpona révolution mpo bato bazotambola partout na diaspora so bayeli biso langage ya révolution wana ça va mais baoyo bazoyela biso langage ya élection o boye tozomona yango flou. Oui, ils ont flou makasi. Mboka lelo ezali vraiment sous occupation. Alors, tant mboka est sous occupation, bato bazo ko diriger tout lelo na système wana. Déjà souci na ngozali ni ba longwate na pouvoir. Ba on va linga tika le plus longtemps possible. Faut pas continuer ko nyo ko la biso. Mais ngalo bika ka ndenge bino telemi mukebo ye bo lembate bo sensibiliser ba maman surtout pour bino so bo telemi ba ko yokela bino. OK. Bino ba yokela bino. Ma lili na yebi te so ko yebisa ba étudiant nini et puis bato nyonso bazoyela biso langage ya élection tout olingi yango te so ko yebisa bango nini partout pena ba maman na biso na ba idée so ko za parce que ça analyse tozo sala. En tout cas, bandeko na ngai baleki na ngai bana na ngai ba étudiant molemba te bamoko babibeto nyonso bazoboma bazolinga balembisa biso po totika te batala nde babomaki bawana tolemba te mboka na biso po torecupere yango oyo akokufa kufi oyo akobika biki soki okufi eza lokumu ya mboka na yo bolemba te bandeko na ngai baétudiant totelema tosala bachance wana ifo tosala yango bandeko na ngai tosala yango toboyi te mboka na biso eza okipe bavoisin na biso bato basomi bango me koyeba te mboka eza ya biso tous les cas ekwa kabina kongo eza na mitu na biso eza na maboko na biso bokanisaka bagia basili kotika to bakosala bomwana biloko wana nyonso bozongi
bokenda mpo bokanisa ngo eza mboka na biso bayebi ntina se ya nzete te ntina se ya mabele bayebi te biso bakolo mboka toyebi to lekasa ekwaka bino bandeko nanga tosala quelque chose totelema tosala quelque chose ata biso te bana na biso bakoya bakoko na biso eza bongo malili parce que bato tozomona ale moloto lelo soki akufi akei likolo ya mboka bato bayebaka te bakota internet batala makambo ale moloto mais ale moloto aza te lelo biso tozocontinue est ce que makambo ale moloto bandaki kosala ezalaki azalaki koluka interet ya mboka Oui. Ok, donc message de commande pour nga balobaka muto maele mieux vaut prévenir que de guérir. Boyoki message na maman Lili azosala ba ennemi intérieur ya mboka eza biso na landa même les messagers alors bien les batu mususu senga pour beta na makofi oui ya solo parce que makambo ya mboka ezosala pasi po batu bazoboma makambo eza biso moko siko comme to biso moko fona no ko sila na makofi bo sila ni bien après boyokani boyebisi mama nasalaki ngai nalinga boye yo po linga boye en tout cas tozonga po eza normal te papa la yoza mobile participer na kati émission o pona ko sala analyse na biso uti Irlande pe ba mama muso bazolanda biso na yebi te bino bozamba mo biso basi tozwa makata ngo mo mino mibali bo apeli boso ezokesa biso force sikoto bino mibali bazosomba bino bazopusa bino bambongo mais ezosala biso pasi mena sikoto senga ke fo biso po mwasi eza ya pasi po osomba mwasi ya solo soki asedesi toyebi ke baso baosomba bango eza basi ya nzala baso bazanga position eza basi wana mais une femme oyo se décide mpo na mboka na ye tolongola baconflit intérieur tolongola baconflit ezanga ntina ekendeki boye ezongai boye mboka ezotekama bandeko na biso bazokufa bato bakufi wana baleki biso na nini bamoloto bakufi mpo na susi ya mboka mais biso lelo mpe ntango toye na diaspora toyebaki te tokoki koya me nzambe asali biso mpo tosala quelque chose ozomona nayebi te papa la soko kopesa susu kolance message mpo na bandeko nyonso bazosomba bango na quelque chose ozomona kosomba bazosomba bango na biloko oyo ezali périssable bakopesa yo 1000 euros to bakopesa yo 10 000 euros mais 10 000 euros osomba eloko moko saso orevaka osomba mutuka kitoko osomba mutuka 2 jours après accident mutuka ekufi c'est ça mais bana na yo bakoko na yo bakosuka na mboka na soki mboka na bakangoli yango te ça le problème mais moi je pense que soki bino bamama botelemi bamama lokola yo mama bena mama Lili neza na longue soki botelemi bocontinue kosensibiliser ta na moko tokolonga likambo parce que likambo oyo yali likambo ya likambo oyo nzambe esati émission na ye prophétie ya papa moloto ekokokisama nzambe aza na nsima makambo yango me ngai nazobwaka mbela mpe na bandeko biso bana na mboka bavize nano bafixe rega na bango mpo baparlementaire wana baparlementaire bazolia mbongo soki 16 000 na parlement et puis bazopesa bango bainformation ya bien te bazokosa bango kopesa bango bafausse information on biso na diaspora tozozwa bainformation très rapide parce que technologie eza évolué bafixe no barega batala bandako na bango bisika bazalaka bisika balalaka bisika bafandaka parce que ce n'est pas normal bibembe elala lokola basoso lokola bambwa boye mais bato babengani ke o baza mpona kodefendre mpe bazoloba eloko moko te et puis bato bakoyela biso na élection est ce que bato baleki bato bazoa mpona baélection papa Tshisekedi baleki na population lelo kanyama boboma peuple congolais kanyama yakanisi lelo oyo soki mboka na biso ndenge eza okipe bongo na banguna yakanisi barwandais ou bien batanzania bakozwa ye na famille na mama na ye na tata na ye na koko ne bakefandisa ye kalme na mboka na bango jamais kanyama oza komikosa oza mwana mboka makosa o likolo ya mbongo te okolia mbongo silaka mokutu akufa tika combien de millions bana mokutu bakufa batabola na mituka ya sorti na sorti batika combien na mokili oyo oza komikosa mende oza komikosa mboka mopaya eza ya mopaya mboka na yo eza mboka na yo amen un jour atokufi bana na yo bakolelaka na makila na yo mende
lilo baya suka o potoka bwana toko na suka malili atoka liloba suka na osenga na nga bandeko na nga baetudia bandeko na nga nyonso na Congo bandeko na nga bakufi atoka mekondoyanse atoka tozokabola mawa ntango nyonso na bino bokotala kaka eza mpasi mpe mawa mingi atoka mekondoyanse na oyo nyonso ndeko nakufaki na kati ya mboka na biso ya Congo. En tout cas, merci beaucoup, Maman Lili. Pe bandeko nyonso tozo lancer kaka appel na bino étudiant pe peuple congolais côté bozwami. Tolingi lisusu te ko candidature tolingi yango te tolingi révolution pona kosisa système nyonso ya ba Rwandais. Na éviter papa yo za mobalo sungi biso na kati ya banalize soko kotangela lina pesa bino kaka verset oyo bandeko na ngai po mboka Congo na Psaume chapitre 53 verset 2 à 7 okotanga kaka 2 okiti na se eza message na pesi bino yango bandeko na nga mboka Congo ezali mboka eza contrôlé par Dieu molota alobaki pe atikeli biso yango Congo ekobanda kokumisa nzambe yango wana bato nyonso bazokotrahi Congo bazoyiba Congo bazodétruire Congo nyonso bokosala ekobima libanda eloko moko ekobatama eza te. Tout ce qui sera caché sera révélé. Bokosala na nkuku na se bondimaki te bibembe wana ekobima mais bibembe ezobima bolobaki oyo bakufi bato 24 mais lelo nyonso bokosala eloko ekosimba te nzambe aza na contrôle na 2015 oyo na mboka na biso Congo kobanda na mutu ti kokita na se yango napesi bino verset oyo eza message oyo ezali nzambe Saint Esprit apesi ngango na 4 heures na baprière yango yo mama zwa verset oyo Psaume 53 verset 2 à 7 ezali Psaume de David oyo nzambe alobaki na nzela ya David lisolo elekaki na bana Israël biso pe lelo pe toza lolenge mo toza bato ya liboso te bamboka mosusu elekaki nango biso pe tozoleka nango me tokolonga soko kotanga papa mpona kopesa bato. Ouais, dans verset 2 il y a Psaume 53 balobi l'insensé dit en son cœur il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils sont commis des iniquités abominables. Yes. Et il n'en est aucun qui fasse le bien. Voilà, ça dit verset 2. Le verset 3 et le but Dieu. C'est là qu'on explique. Bandeko bolandi balobi insensé zali moto yo azala makanisité o makambo azosala na Congo azolobake il n'y a point de Dieu nzamba azalaka te nzamba existaka te bandeko bota continue papa. Verset 3 et le but Dieu du haut des cieux regarde le Fils de l'homme. Et pour voir, il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Et tous sont égarés, tous sont pervertis. Yes. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Et ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Voilà question. Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Yes. Alors ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Alléluia. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Les Rwandais seront dans l'allégresse et les Congolais se réjouira. Vraiment, message oyo tanga yango, tokopesa même les messagers afungole la biso si message parce que message on a 4 na mabolo on a zo bonne na zo lela nzambe qu'est-ce qui ne va pas pour la mboka la biso. Mais Dieu parle d'une manière d'une autre, na ba vision na ba message. Mboka Congo eza ya nzambe. Bino nyoso ba konzo boza ko détruire Congo, nzambe ko s'occuper na bino pe boko lela na munoko ya mboka. Vraiment tokomi na suka mama lili na yite soza eloko bakisa pe liloba suka papa landu pe ba mama nyonso bazolanda biso. Maman lila kata liloba suka papa. Merci beaucoup maman Bena. Et ça que c'est ngomakasi vraiment pour assister à l'émission na yo, on l'appellera femme. Yes. Vraiment maman et monde entier ba yo kibiso et à l'Angleterre, au États-Unis souvent kata Europe ba yo kibiso beauté ma escale sur vos alliés parce que bino maman beauté lemi. Bino bala basi beauté lemi, mboka la biso to ngate ekobima.
na occupation esika tozali. Ok. Ba maman to telema partout, Paris, London, maman est gênée, partout, maman bolandi so de loin ou de près, bande ko na biso na mboka Congo bisika boza, ata banda banda koboma, na ba sisite, toza ebele, na wapi ba Congolais zaka Kinshasa te, eza partout, mbanda kati sangani wapi pa, message o ekokomela bino bana mboka to telema, moment ngo yango, il faut to la révolution système na bango nyonso to silisa bango ba Rwandais ba kolela na monoko mboka tala verset nzamba pesi biso zwa yango eza la récitation pona yo ba Rwandais ba kolela pe ba peuple congolais ba kosepela to pamboli bino à la prochaine occasion to pamboli les messagers bye bye. Bye. Merci papa. Merci beaucoup maman Bénin. OK, merci. bye bye.